Bonjour fidèles internautes, bienvenue dans votre émission Pyramide culturelle, c'est DKM Flash Télévision. Vous êtes partout en train de nous suivre, vous êtes en Europe, Afrique, Amérique, Océanie, partout dans le monde où vous êtes scotché, branché. 5 sur 5 pour suivre votre émission Pyramide culturelle avec Christian Tongo, lieutenant de la presse, qui est devant vous pour présenter cette émission. J'ai dit un grand merci à vous qui continuez toujours de vous abonner vraiment et sous confiance vraiment dans DKM Flash Télévision. Vraiment grand merci pour votre fidélité et confiance au Bozo Salabiso toujours dans le DKM Flash Télévision. J'ai dit un grand merci au propriétaire de la chaîne David Kanyama qui nous suit aussi à ce net moment. Et j'ai dit aussi un grand merci à son épouse Mami Kinda depuis les ISA qui est branchée aussi en train de suivre cette émission. Et j'ai dit aussi un grand merci à la réalisation derrière la caméra. Là je vois Dieu merci Mayemba qui assure la réalisation de cette émission Pyramide culturelle. Pyramide culturelle aujourd'hui reçoit pasteur Daniel Njate qui est artiste maroquinier, maroquinerie et ça musala o bozomona na sima na ngai confection ya ba saki o kitoko bozomona c'est made in Congo hein ba saki tout imitaka ba saki ba talibanda te ya ba paya mais awa pe na Congo eza na bateau pe baza kusala musala pe ya kitoko oyo za ko sepesa pe bato belé. Alors avec lui nous allons passer vraiment de très bons moments pour que tout solo là c'est quoi la maroquinerie abanda ki musala ngo ndenge nini. Vraiment vous allez découvrir dans cette émission Pyramide culturelle. Il est déjà à côté de moi, je dis déjà bonjour papa Daniel. Bonjour papa Christian. Bonjour papa. Santé Zambie par la grâce de Dieu. Bienvenue dans notre émission Pyramide partout. Balingi Bayeba qui est papa Daniel. Merci papa Christian. Premièrement papa Daniel Azali, pasteur, serviteur de Dieu. Deuxièmement Naza, entrepreneur, artiste et maroquinier. Artiste maroquinier. Et c'est quoi en fait la maroquinerie? Maroquinerie est Zanini. Parce que peut-être Moutagoyoka, moment on liboso, à se comprendre était et ça Nini maroquinerie. Maroquinerie ezali moko ya de branche oyo uti na cordonnerie. Cordonnerie nde boti maroquinerie. Et ba cordonnier bango baza basé na makambo etali ba chaussures ba ketch ba nini mais sans biso bango pe ba kiko travailler te toujours travailler à quelque sorte à synergie na bango parce que bango ba kokata bilo na bango il faut ba ya pa na biso ba maroquinier to meka kopesa moi couture na machine pour na ko renforcer biloko na bango mais biso toza beaucoup plus basé na ngambo ya couture ya ba sac ndengo moni pour former sac donc toujours jouer qu'on a néa to former yango to bimisa yango sac toujours tonga ba kepso toujours tonga pe ba sandal toujours tonga mo ba biloko ebele na page na biso ya maroquinerie. C'est papa Daniel obandi musalango ndenge nini c'était comment obanda maroquinerie idée ngo penza yutaki yo wapi idée ezali eloko muto abota magana yango kobanda kobota mananga papa Christian na reva kana vie na ngana sala eloko moko oyo batu batikala penda ko sala te soit et sala mo eloko mombo eloko la moi innovation mombo na katsa batu ezala ba rêve nanga alors na sala commercial eza eloko na tanga na classe te mais depuis kobota manabiso tozala na batu babanda ko sala ba panier traditionnel et eloko wana ba inspiration wana eza une et tango to komi na moment mo boy to monique na ngambo ya kotanga totanga na commercial bon misale eza moi passe il aurait fallu na sala moi créativité moko boye selo ba passion o ezala na mutu nanga c'est pourquoi na tala na ba domaine nyons et na mona ke malam na sala maroquinerie yango etindika kinga na sala ba formation accélérée. Comment na confection ya ba sac o ezana simananga tozomona awa vraiment et création nango bobanda ngo ndenge nini sala marapenza ndenge nini parce que tout le monde peut ba maroquinier ba komi ebele tozomona ba sac par-ci par-là na ba réseaux sociaux mais na lika ki nazana yomoko du domaine nango o la kisa o talisa internaute o bazotala biso vraiment de partout ba yeba
idée ya ko créer ba biloko yo et ça la makandenge nini bozwa kango wapi et utaka wapi pour que ekoma ndenge eza tozomona pona ko sala ba tautologie te na utali koloba ke yanga ba inspiration vraiment eza une et à part ça to bakisaki ba formation accélérée. Et sur Otali, na mesa nango komona kenaza premièrement non seulement maroquinier mais naza modéliste. Ba modèle nyonso oyo moni na mesa na biso nga mutu naza ko créer yango. Ya ba sac nyonso wana eza modèle moko te na tricher pa ya mutu. Naza na ba catalogue nanga o nga moko nazo créer naza modéliste. Alors tant on a concevoir idée moko boye. Il y a des fois, après avoir prié, il y a des fois, à profond sommeil, n'a pas concevoir idée moko. Il faut n'abandonner qu'au dessiner yango. Si on a dessiné yango, après on a bandi ko luka moyen ko réaliser yango. Alors il faut senga na sala coupe na yango. Après on a bandi ko plaquer yango. Après to komi na niveau ya ko tonga yango pe ko tia yango na exposition. Nde omoni net bablo ko pas même 2 semaines na outil. Mbaloya ki liboso kutaki yango na mesate. Derrière vous, au moins qu'il y a un innové bablo comme sous ya sika, oye koti pe msusu zana la boka la mingi te ekobima. Voilà. Et différence nini eza entre yo na ba oyo tozomona bazo sala pe ba saki boyi. Différence nini eza entre yo na bango. Bon, différence ezali parce que ebelende baza boye, baza batu bazo landa masolo nde moni na internet nde tozo le kaboye. À côté lara eloko mais aza formé te. Mais biso avantage toza nango eza que malgré idée wana vocation wana ezali visuel eza tobakisi na formation. Donc tozo sala yango na ba norme oyo ekoki kokota na ba marché na standard international. Net ça que oyo soko tiango na ba exposition partout na ba supermarché na ba marché international. Dem soko zo pe ba sac yango tout le monde a vraiment présenté. Alors, vraiment, je vais contredire yango azate. Pourquoi to sangisi mayele nzamba pesa biso na mayele to yekoli. Mais bandeko ebele lelo o toki ko encourager, toki ko critiquer bango te parce que misale ezate faut ba se de briller. Et problème est que différence ezoya bango baza formé te. Bazo ramasser moi ba formation mon par-ci par-là na batu o baza vraiment du domaine te. Et comme on a ba difficulté zoya ka parfois sombi sac na yo neti ba sac à pain parce que ngana zo sala ba diversité ya ba sac na sala ka sac à raffia ndengo monango na mesa na sala ka sac à pagne na sala ka sac à perle et na sala ba sac à cuir. Mais il y a des moments où mutu asombi sac na ye mais sac ango komi usage unique parce que mutu o a construire sac wana aza formé te. Alors dès que aza formé a habité ba matière de base ni na kiko tia na sac wana pour la performance na ben taperi nyonso na mai na moi na mbula na ba domaine na taperi nyonso wana. Alors yango nde sala bokeseni na biso na bande comme mususu. Voilà. Combien des années déjà na maroquinerie? Bon, depuis na Sali Moussalo déjà na zana 1 année et demie. Une année et demie. Une année et demie. Alors lokola eza eloko euti na nzambe pe eloko na lingaka mingi nazo sala ngona volonté na mutema mobimba ekoki kozela te kaka esala 5 ans pour eya komona na fruit boy. Une année et demie on peut faire de bons koleka bunto ya sali 5 ans. Voilà. Est-ce que ba congolais vraiment bazo peso chance ya ko beta pe tour ba ka pe kozo ba sac parce que le lot moni influence ya basi lelo sac bazo préférer ba sac ya libanda ba sac ozo uta Europe ba sac ozo uta peut-être Asie et ozo uta par-ci par-là en dehors ya mboka na biso. Mais est-ce que ba oyo pe bazo peso chance ya ko tala musalo ozo sala bazape oyo pe bazo pe ba sac na biso awa bazo memango pe libanda est-ce que ça la me rappelle trop moi ba et transaction? Oui, normalement, peuple congolais à comprendre. Liboso, vraiment, tu as qui peut acclaver, mais le luna rôle la tête que tu as acclavé, parce que déjà, yo découvrir biso à partir de Internet, à partir de la chaîne et la télévision, moussou, toki kotanga kombote, le rôle tu as qui na volonté wana, to beta ki bikuke par-ci par-là na ba chaîne et la télévision, bandeko bazana mutema kufungwa mabayamba ki biso pe bandeko bamoni, lelo na koye bisao que papa Christian ban sac na biso neti lobi tozana bandeko musuba otaki Europe bazu ba sac na biso eke na Europe ba sac na ezo
ezokende poto partout Afrique du Sud ezokende partout nazana ba client nanga na Congo Brazza nazana ba client nanga na Lubumbashi nazana ba client na Kinshasa nazana ba client na Kananga na ba province ba client na Belgique na France na Amérique nazana ba client partout ba passer par commande ça ata muto abenginga te mazana ndeko na ye moko a délégué a sombi a memi pe kekuna et puis to zo découvrir que zo kende bongo à partir de ba commande non commande zo kende États-Unis d'Amérique to lingi osana ba matière boye pour peser mingi te commande il faut lande la ba norme pour zo kende à niveau international commande que to sto comprendre que bilo na biso c'est côté bisika au bisomo peut-être na to comité mais yango c'est comme partout. Vraiment merci papa Daniel, merci aussi les internautes vraiment baza kulanda biso de partout. Vous voyez que nous sommes bel et bien vraiment na commune ya Barumbu, hein, commune à Barumbu na Wenze ya Libulu bana kine belé pour baza pele bana mboka baebi Wenze oyo et pas papa Daniel asala vraiment musala na. En tout cas tozo mona lelo balobi retour à l'authenticité. Balobi faut qu'on valorise babiloko ya mboka. Hein? Il faut valoriser babiloko ya mboka. Voilà, et le comment mboka azali ko sala eza pona bolamu ya biso ni surtout. Le to mona me basaki ya bana classe, mona osombeli sac moko et no batu mususu basali, papa ya basali, mais azongi classe pas même 2 semaines sac à mona et baby. Mais autre zo mona a benza eza confection moko vraiment très durable. Eza que même bino ba grande dame, rose sac à malonga auquel on peut moussala et ça peut durer aussi des années. Et voilà pourquoi nous sommes ici pour parler, faire voir aussi à nos frères congolais au Bazali Banda Mboka, batala pe moussala oyo et bande konabiso vraiment Bazali kusala na Mboka awa. Papa Daniel, pour na sac et comme ndenge to moni boye et passera na combien d'étapes? Parce que tous les usines na yo, to lingi pe to mona, to découvrir au bandara ndenge nini pour que ça soit pensa forme n'engezwe boy. Merci beaucoup papa Christian nakobanda ko expliquer sac par sac et nazobanda premièrement na sac rafia lokola naza congolais na lingamboka na ngamingi nakobanda na sac mususu te fona bana na Afrique ndenge moni sac rafia si manabiso awa boye. Oui, to sali yango na biloko euti na bandundu, euti na Kasai, euti kaka awa produit na RDC. Nazala nango fier parmi basak nyonso eza na mesa nanga. Alors, sac oyo premièrement tozo travailler en collaboration na bande ko na biso o bauta na ba province, bazo memela biso ba rafia o ba papa na biso ba koko na biso o bazangi musala, basala kama ba rafia na bango, baye batekeli biso de façon que bazo apé moyenne 0 baso mapé savon na bango. Biso ko somba rafia. Alors, toye ko somba intercalaire ou bien liège nena utakolo ba ke protection pona ba étaperi yangonde e ko renforcer ce capacité ya rafia wana pour que e ko kakobuka na bukana te soit e perforer maite mutakono kela na ngomvula mais biloko eza na kati e polate. Alors toche intercalaire to chesko rafia na biso eza likolo na kati to luki doublir moko ya propre to che yango. Après to luki ba bouton ndengo moni na ba esthétique oyo ba kwa ya sac to che yango to raccorder yango na sangle oyo eza ko uta na Chine. Wana eza pona sac rafia et nazo yebisa batu ke ezo dire eza pe na capacité ya komema biloko ebele eko pasukate eko en difficulté moko tende to mona basaki mususu otie loko ya mwa poa mesaki efungwami na se loko ekwei non ya biso vraiment oyo eza 100% congolais pe eza kitoko makasi. Alors sac ya mibale sac à perle c'est ça oyo to bengi mabanga oyo eza ba perle. Alors mabanga oyo eutaka nango na ba pays de l'Asie ezouta Chine et to somba ba mbuma wana moko mona ba graine. Alors biso lokola ba artiste poto ya ko bimisa esthétique oyo na ko somba net awa to utiliser au moins 3 paquets rouge na chocolat oyo na ba couleur nyonso mona paquet na bandi ko étudier comment na ko décorer yango et pe sananu et moi esthétiquement bona miso abat suna sisinga mwana na kitisi tisi wana mupanzi ndenge za bona ki ko démonter on a relaxé pe bandeko. Alors oyo to tongi yango premièrement to kitisi yango à part et après to komisko ko luka fond oyo pe eza domaine mususu oyo eza pe compliqué muto akoyeba kotonga tisi oyo ma koyeba kotonga fond oyo te. Alors
tokoya kokoma na niveau ya kosomba ba feuille ya gomme ba gomme eza gomme tosalelaka na crayon te eza gomme oyo ezali spécialité ya kosala ba sandale ba semelle wana ya ba cuir ya ba ketch yango babengi gomme na domaine ya cordonnerie. Alors biso toye ko adapter biloko wana na maroquinerie pour epesa saki na biso performance. Alors calculer que matière oyo esenga kezala semelle ya sapato mais biso komisi yango saki. Alors tokozwa ba centimètre na yango kolandisa tisi na biso ya nini ya perle tozana yango après totali dimension ndenge bakoki kobala na nde babalani boye tokati yango bien to plaquer yango na ba popeline oyo ezouta toujours na Chine toluki ba étirette toluki ba cuir oyo tozotia na ase awa pona ko protéger yango ata mbule beti et que ça qui vendaki boye mai et perforé et comme na biloko eza na kati te il faut to tia cuir place oyo et puis avant to tia cuir faut to luka ba matière mususu ba carton ya makasi oyo eza carton n'importe quel carton te eza ba carton approprié oyo eza ya maroquinerie pona ko salela ba sac ou même mindele ba sela kana ba maroquinerie na bango toche yango na kati toche cuir na biso pe na kati kuna toche sous cuir pour ezala vraiment une efficacité ya ke mai et perforé te puku ekoka kokoma kuna te soki to calculer mangam nyonso wana to marier yango na sangle po epesa fond oyo moni na se oyo soki to silisi bongo saki kotika la polele te ekoya kokoma panier il faut to tiango fermeture oyo ba fermeture oyo to somba kango eza ba rail ya milai na ba tête à part to sombi yango to bandi ko kata ndamu ndengo mo ba travailleur bazo sala sima kuna alors nde singa na ye ekoya kokota na niveau soki ekomi produit fini neti oyo ndengo moni boye donc awa toza nanu na musala na ye nanu awa nde akomi na exposition donc tokoya kotia ba cordelette oyo mais tokotia cordelette pamba te il faut kotisa yango na tioko moto atokaka basalite wana ebebisa singa na biso te lokola eza déjà likolo ya plastique ekosimba salite te ekobeba pe noki te soki tosilisi bongo nde toambale yango bongo totie na exposition. Alors troisième sac ezali sac oyo moni ba mama ba immortaliser culture africaine ndenge toyebi ke biso lingaka pagne mingi ndenge olati pagne boye zo sala bien plus surtout na mama soki ke mama pe azana sac ya boye et ça la bien yango toza ko utiliser ba pagne na biso sac à pagne toza ko utiliser na kati nango intercalaire toujours pour na ko apêcher mai musala intercalaire eza ko apêcher mai ya libanda et comme la biloko eza na kati te. Alors musala ya carton ya maroquinerie to tiaka eza lokola mukuwa ya sake yango eko permettre sake etele mangui abukana te ata eloko eza na kati te mais sake atelema lokola eloko eza na kati ezala musala ya carton ya maroquinerie après intercalaire aye a pêcher carton wana ata mayeye azala touché te po sake na biso etelema ya kolenda. Alors toye ko plaquer liputa likolo to pesi cuir na kati pe cuir ya libanda pona kokoma kombo ba mama ebele balinga mwa kombo na bango comme surtout tout le monde mikolo pe ya kombo batie mo kombo Laetitia batie Christian Dior et ça la paie moi ba marketing ya misana bango musuka koko makombo ya compagnie musuka kombo ya église musuka kombo ya parti politique. Alors to tie moi nyoso wana to sala ka yango to zala ba partenaire na biso bazana ba machine ya kokoma yango. Alors to sali bongo nde to tie ba éturette to tie ba poche na kati pona moi téléphone moi ni nde to construire nango sac ya pagne mais to baloli lisusu suki kaka wana te saka pagne yango omoni ke to moderniser yango lisusu po tozomona batu bazolula mingi biloko ezouta Turquie biloko ezouta Chine ezouta Dubai yango moni to moderniser yango muke ok omoni
oyo ezali pagne na biso osaki kaka yo moko osali mpe kaka nga mo mutu nasali outi Dubai te esika moko te non tika boye Papa Daniel saki produit na maison Dani Mode na RDC. Oh là là. Alors oyo eza pagne na biso tosombi kaka na Rwakadingi awa na Kinshasa oyo mpe eza pagne na biso tosombi na Rwakadingi na Kinshasa mais totie yango bakuire nde tomoni bandeko na biso bazomona pasi kokende libanda kuna mpona kosomba alors biso mpe to créer bango ba innovation na biso tosali lolenge bango balingi totie mwa ba griffe po epesa mwa jolibilité moko boye yango moni ke oyo eza toujours sac à pagne mais na lolenge mosusu moni façon to construire eza très joli eza VIP. Alors na kati na yango construction na yango mpe eza toujours na intercalaire ya makasi oyo eko permettre que maille et perforé te oyo eko permettre que maman azala déranger te à part ça toluki ba chaîne po tomoni ba maman baza na difficulté ya bakuluna bazokataka bango basaki mingi aye na mbeli ya kati aye na gilete ya kati nous on a jugé bon ya koluka ba chaîne oyo ata vraiment obendi ndenge nini ekatana te yango moni totia yango na ba eye ya makasi to renforcer capacité ya sac na biso pour maman atambola toute sécurité. Merci Papa Daniel, toujours qu'il est lentement et sereinement vers la fin de notre émission. Mais Roloba Penza Ezali. Mais est-ce que Papa Daniel Azana Puimoko Oeza derrière yo, to ezaka na ba propre moyen na yo ndo sala babiloko? En tout cas, pour ne pas oublier que nous avons au moins 6 employés dans la maison Dani Mode, où nous salariés chaque fin du mois. Et puis, nous avons transport na bango chaque jour, nous avons déjeuner na bango chaque jour, nous avons chaque jour. Et derrière ma camunion, nous avons mutu moko kaka nzambe. Natikali ko joa partenaire te ni homme politique ni mutu ya bonne foi que non machine à coudre yango ou bien tonga yango ou bien non à part nzambe mais to kangi pe ekukete parce que tozana posa au monique place tozo travailler tozana marché et que tellement nazo sentir na kati nanga makambo ebele ya kosala ezali oyebi que même mundele akoki kozala raté place azo fabriquer place azo ko exposer parce que technologie ba protéger kango et loko na kosenga premièrement na kosenga mbongo te nazo senga nde soki mutu ya bonne volonté à monani et que espace yango to fungula centre de formation parce que et pas na biso tozo former pe ba élèves mususu bazo uta par-ci par là bazana formation ya malamu te ata sala quelque part mais amoni que akosa la remise à niveau akoya et pas na biso pe to ko former akoza la qualifier akosala biloko eko kota na ba standard international. Alors yango tozana posa ya espace ya bien oyo eko permettre que technologie na biso ezala protéger souci na biso ya liboso yango wana salle moko soit espace moto ko betane fiska nga ba élève na biso baye to recruter bango to former bango bien pourquoi pas ba maroquinier bazala na commune nyonso ya Kinshasa pona ko faciliter ndenge rentrée scolaire eza boye ole bana bakena ba sac oyo ko sala 2 mois epanzani mais soki ba maroquinier bazana ba coin nyonso bana na biso batanga na ba sac ya malamu et puis basi saba nini na bango ba étude na bango malamu et puis et là comme si tu as dit que ba machine tozotonga eza ba machine appropriée pour la maroquinerie te eza machine ya bato ya coupe couture ya ba tissu léger mais vous avez un matériel na bino uniquement pour la musala. Oui, tu as na machine industrielle ou ezalaka uniquement pour la musala oyona bandeko bazana moi ba moyen ya kokoka mais on a essayé ya ko demander machine wana awa eza moko $2500 mais on a passé des moyens toujours bunda na ba moyens de bord na biso ya on moto sali ba adaptation na ba machine locaux na biso to renforcer capacité selon moi et capacité on zamba pesi biso ya on toujours bunda na mais parce que ce qui parfois le boko moko et qui peut booster biso et monani on peut faire mieux on peut produire davantage on peut engager aussi davantage que les autres en Angola. Merci Papa Daniel le tout monde jeunesse ndengezo tambola bane belé bakomi ba délinquant ba kuluna bana basse belé bakomi exposé compte tenu il y a conjoncture il y a vie ndengezo kendele mais conseil nini oyo koki ko lancer ko pesa et pas il y a jeunesse ou ezolanda yo à ce moment.
nakoyebisa yo papa Christian que biso nyonso toza ba jeune mais mbala mususu nazoloba ke ba jeune wana bato babenga bango ba délinquant babenga bango ba kuluna babenga bango ba piaker ngana ko benga bango bongo te sont des courageux mais bazangi nde orientation ba jeune wana bazana na makambo ya motuya ya kopesa mboka oyo. Souvenez-vous de Kanyama Kasese lelo namoni masango ekoti na baka militaire coup de chapeau mais Kanyama Kasese ezala kaka ya kuna te on peut former de petits Kanyama Kasese si à Kinshasa na ba domaine neti oyo soki espace moko ezali et que l'état pesi biso confiance non papa Daniel to pesi charge à 200 kuluna oyo orienté bango na métier na yo et que 200 kuluna wana bango pe ba former mutu na mutu 200 je pense que en un clin d'œil toki ko absorber to ya délicence wana. Je ne pense pas que bana nangande bazabo chaque jour na pesa mbongo ya ko déjeuner bazana mbongo na bango balie et pour ça ni 15h bazana repas na bango na ndako nanga et s'il ava bakende bazana transport na bango quoi que bazo vanda na église esika biso tozali mais bazwa ka mbongo na bango akosala moi besoin na ye muke avato koma na suka ya sanza lokola bana wana ndengo moni bango boye baza bien na tikali kozala na mwana moko aza impolite parce que allié bien à travailler aza fatigué après avoir kozala fatigué il faut se reposer erni na ko bima libanda kende ko kata mutu eloko na. Je pense que manque ya occupation ndeza ko mema bandeko wana délicence tellement za occupé te et que cerveau ezana no ko travailler a ko luka développer mara mususu na mutu o ekozala peut-être réseau c'est sa société te or que capacité ya zo développer ba crime wana toki ko traduire yango na ndenge mususu et comment ko produire ce qu'on vit et pas ya batu elati sabatu elie sabatu esunga batu na misala ya ndenge na ndenge. Merci papa Daniel. Les gens disent basaki oeza oyo salama awa na mboka na biso eza prix coûteux que par rapport au bande ko libanda ba oyela biso. Est-ce que na place wana ko lo banini basaka papa Daniel oeza wa ezala rapena ndenge nini côté ba prix? Bon nakoyebisa bango ke bazobosana nde makambo ezali lokuta omoni bande ko na biso ba asiatique ba occidentaux bazana politique moko commercial oyeza malamu te baye ko détruire l'homme congolais. Okomona papa Christian ndeko moko akokende na maison ya ba chinois chemise moko amona mutu mo ala tango eza na valeur à $10 ya zo bisa chinois selanga kaka boye meza la na $1. Mais imaginez-vous, Chinois ont besoin de copier l'homme congolais à Koboyate, à Kosala chemise, mais chemise ils unique. Au Soukoli ango, et au Bungisi chemise na yo. Au Zalana Esengo chemise on a comme Kolozo bimana yango. On a aspect à liboso. Et ça politique commerciale. Les autres hommes na babloko comme mingi usage unique. Mais toye bingana yo ke kala ba papa na biso babando tabolo na ba chaussures même pendant des années. Au mone komi kotenga même na mutu mais kuiri ezaka ka soki babongisi ka semelle azongi mobimba. Oui bi ke biso to tanga na ba sac moko ya ballon peut-être depuis première ti ojo matanango et pas suka kate. Ezaka ba niki yango ezongi mobimba. Mais lelo sac ezaka 3 mois et que. Maintenant batu bazo sala moi calcul wana te. Dès na construit ça que nanga on a kopesa garantie que aux anango garantie à 5 ans. Mais ce qui n'a tegeli au sac au moyen à $12. Na OK ko somba sac ya mundele ou parfois ba construire ango parfois sac oyo OK ko somba et pas mundele au sombi na prix koleka o nga na peso luxure oyo na prix o nga na peso mundela ko pesa na prix wana te pour ça ko soko okutango na supermarché okutango na Victorine okutango na ba marché ya minene wana okosomba ngo na ba dollars ebele ba construire ango boyete otozo fungola ba sac na bango to yebi matière ni bazo sala na kati alors okomona ke biso ko umela mingi eza moins cher ya bango ko umela te mais eza cher mais batu bazo landaka complexe d'infériorité lokola e outi Turquie et outi Chine et outi Dubaï ce sont des histoires au batu bazo tambola nango na mitu mais bazo bosana ke batu bazakuna bazaka batu lokola biso bazaka ba marocainien lokola biso et je pense que soki batyenga net na ba confort au ba marocainien au basala na Dubaï bazana yango na ba chinois bakozala na sena biso. Merci papa Daniel, j'espère que
comme pendant lentement et sérieusement pour to kabona na émission na biso mais message nini oyo ko lancer et pas ya batunyo surtout balandi et surtout na ministère ya culture et art bango pe baza bato bakoki ko mettre main na bango pour na ko soutenir ba œuvre oyo bana mboka bazo ko sala lilobani no ko lancer na bande ko surtout balandi biso ba baza na poto baza de partout o bazu temps ya ko landa biso na kati émission pyramide. Ok, lobana ko lancer na bande ko na biso au plus surtout bakambi ya mboka parce que nous prions pour eux toza ko sambela pona bango tozo soutenir bango na nyonso bazo sala biso nyonso tokokoma ba politicien na mboko oyo te biso peut-être nzamba benga biso to salela ye to sala pe misala ya kolatsa ba mama pe kosunga ba mama mais bino pe na ngambo na bino bosunga biso na makoki to sengi mbongo te nga personnellement Daniel nazo senga mbongo te mais nazo senga volonté ya espace komonana pour que to valoriser pe technologie na biso parce que toza victime ya ba tricherie ya ba chinois omona ndenge na innover saki o bakoyana mutu na bango akangi photo patini na Chine asali ba biloko na bango nde basalaka aye pona ko combattre économie congolaise ekita or que tango toza ko dépendre toujours na basaki na bango ekotaka a ba chaussure na bango ekota ba pantalon ekota dollar na biso eza ko évaporer ezokende Chine bazokoma de plus en plus puissant économiquement mais biso tozokoma déjà ko zala na moment ya dépendance à tout le temps et pas na bango mais soki to komi na capacité ya ko produire sur place je pense que toko koma na niveau ya ko kotsa bambongo na ba banque na biso pe toko bozokende ko luka ba investisseur wapi toza awa. Action. Voilà, bien évidemment, dans les Sanguino, dans tous les cas, dans la communication, les gens qui sont j'espère, mon niveau de vie, les papa Daniel Alobi, vraiment, tout le bien, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, pyramide culturelle. Aujourd'hui, j'étais avec papa Daniel et Daniel, pour la salle à Martinerie, vraiment, bel et bien d'explication, à Martinerie, on a dit bien le monde va sacré, moi j'aime ça le Awa, on a vu le démocratique du Congo, avec certainement on a beaucoup de chance, au ligne, ils ont un sac à bien, ça fait comme la eux sur les alliés, ils ont contacté là ou bien Bengi dans le numéro, papa après ça, et ça va pouvoir décider de servir et produire comme il faut. Merci, on se retrouve à la prochaine.